doit mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Au salaire aux amants c'est vrai, du ventre. Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes à l'élo, comme vous pouvez vous en douter, comme il fallait s'y attendre. Bouyebike, Bisso, Tolobaka, Mingite. Na 5 minutes, Bouyebike, Topé Sarabino, information, il y a solo. Il n'y a jamais koloba par émotion, koloba n'importe quoi, boba, qu'on raconte boba, biso toyaka kolobe la bino makamba solo. Ce qui au moni César Ngadi a telemi bo kleboa grand prêtre a telemi a koko sabinote a kolobe la binote ke masolo oyaza sur na yangote. Et on bo moni na 5 minutes biso tozwaka temps na biso. Mais bo moni masolo oyo ewiti koleka na mboka na biso ezopesa ngana no mawa. Ezopesa ngai mawa parce que Congolais alingi mboka na été. Étranger moko na kasi Camerounais alobi Congolais tozo comprendre binoté. Bobanda ki kolela awa siko bozui président ya mwana mboka na bino moko. Président pe ya opposant munene neti papa Etienne Tshisekedi siko bino bolingi nini. Alobi Congo est en richesse belé, les gens à comprendre que mboka na bino soki er moko ezuzu arrêta ezali faute ya ba dirigeant na binoté. Ezali faute na bino moko ba congolais. Na pesa ki er moko raison. Bota la biso awa ndenge to bandai kolela to lobi ba pesa biso ata makako ata mbwa. A remplacer Kanamba longwa soki to zui congolais ezala congolais ndenge nini toko solo la entre biso na biso. Nzambe alingaka Congo boye bake Nzambe alingaka Congo. Nzambe asali changement na ndenga mukete ya haut niveau et puis a pesi biso président de la République, pas n'importe quel président de la République. Un combattant mwana ya opposant munene neti papa Etienne Tshisekedi a komi na esika wana batu bakomi on dirait na yebite soki eloko nini komi koleka na mutu na biso na yebite soko moni wana na kotika ka yango jamais soko mona ba faible parce que bato bazozwa bango wana bazwa bango baza ba faible soko bomona to koma na niveau congolais koma na division ezala ka faute ya Fayulu muta mema division oyo avant to kende na muzindo ya makambo na biso alelo na lingina la sabino division oyo Fayulu mema parce que Fayulu azaki na ba rêve moko boy botala tango azo sala masolo na ibandeli vérité des urnes banini botala makamba bandaki ko rêver donc akomaneti président botala cérémonie basala ki akende basala ki donc azokita na voiture basali lié neti président de la République donc abandaki komimona neti président de la République ngona tisiko yo pilulu wana avala ngote. OK atomonaka okatani oye donc domona Baladur azaki pi petit sigoyo donc ya Chirac muta mema qui est premier ministre Lupemba ti Sarkozy abi Tchalibaya a Tchalibaya tanga katana emba la moka changer ay koti bon bosala boy mais bato ba bouda mais sikoyo Fayulu botala ndenga divisa biso nazola sabino na avant to banda botala nanu cérémonie Fayulu basala na Belgique na ba combattant donc azomona penza que ami komi président de la République après to kota na masolo o ya lelo parce que boye bake après Jésus-Christ de Nazareth Moussa Sekui deuxième Moussa Sekui na monde ezali présent Fachi Beto Moussa Sekui parce que babomaki akufaki donc akufi na Belgique ko ba memi yango soki na Allemagne donc to beta penza histoire parce que ngai na bandaki kozela nanu na zelaki ko kozela parce que no beta bino ba masolo nyoso tuna deki ba bengaki ngai donc na tel na bi liboso na ndozo nga la légère na bi eloko nini ezokomela biso boye mais après na suka epesi nga na mawa na moni penza ke
Congolais liboso na barake Congolais ami comme ça amnésique na makasi mais na moni penza na mbalo na moni Congolais sala makambo nanko asala makambo nanko na lingina l'axabino déjà on a ebino botala rêve ya Fayulu ya ngwana mema masolo oyo et divisa batu botala rêve ya Fayulu oyo azalaki na ngona mutu ya ngona lelo akanisa kango kaka parce que aibika comme kana ele sous président Congoté bino moko bolanda na bilili. On est là où on doit faire la conférence, en fait on a dit comme vous voyez. Le président est censé sortir de cette voiture-là. Voilà. D'abord les honoraires. C'est le président. Mais c'est le président de la République démocratique du Congo. M. Martin Fayulu Madidi, président élu. Les patriotes, combattants, résistants des Belgiques sont rangés pour vous rendre aux honneurs et vous accueillir à l'occasion de votre conférence à l'ULB. Je vous invite à passer les troupes en revue. Binomo Boitolanda rêve a failli les alaki yangoana abandé ko rêver déjà que donc le président de la République tal la cérémonie va s'allier na ba combattant donc vraiment et ce qui sangai bo moni ki motema mabe yangoana ya failli outil lelo donc moi na mboka ndeko na yo boza écoute église moko a sala tout la mwisi azazaki ma église po na makambu oyo donc but ezalaki nini but na biso ezalaki ke Kabila dégage. Sikoyo Kabila dégagea donc na ba système moko boye parce que batu mususu ba sepelako ba mususu ba kotaki o ba koti soki wa ba tekalaki na opposition mais ba bika be de sang et bika na mboka na biso donc nzambe mutazaki na biso asali yango eleka on dirait na ba pays moko civilisé parce que boye ba kesoke lekaki mabe donc batu mususu place ko kimezalaki tembele batu ba katamana ba paumba batu ba zikisa bango na ba moto mais botala ndenge eleka on dirait kaka liseki bino bokanisi za liseki nzambe mutazalaki na fachi za mwana nzambe botala ke Félix a juif bokonzi Félix Tshisekedi a ju bokonzi na ndenka papa Tshisekedi abandoko lobake IDPS a kozwa bokonzi sans makila sans coup d'état et bah non on utilise ce qui yango et salami si qu'on a lingito kende na sujet à lelo parce que ezali vraiment pas sinama et bandaki boyebi ndenge bandaki président de la République a eu avion parce que a betelaki déjà le solo yango a betaki boyoki na ambassade tonga yambaki bandeko na biso a betaki le solo abandoko ka déjà donc pasi na ba côté ya ba colonne na ba côté ba kinga oyo kapasi mémoire ça les até fallait ko annuler ba masoloté ayambaki ba président o bomonaki na mboka na biso asalaki yango kaka mais bandaki déjà ko kapasi alobi ba kiné ba mekaki donc simité aye visite moko privé asala contrôle batala pe ba masolo wana président bima polémique bandi président kaka bimi boye polémique bandi président de la République Azalina Koma donc ba memie kutu komema président de la République aye awana poto donc opération à cœur ouvert donc vraiment peuple congolais omoni mayele mutu soka zokosa za na mayele o sentir ata zokosa mais aza quand même na banzela mo zo sentir aza na mayele na mutu mais mutu o azokosa za zoba une bourrique boromona penza zokosa donc botala déjà bozolo bake président de la République basali opération à cœur ouvert est-ce que ba misusu ebele ba lo bana bazaka na poto est-ce que okoki ko tuna tate oke na hôpital moko tuna opération à cœur ouvert bomona à cœur ouvert bomona ke mutu ango lobby atelemi akangi ba photo na ba docteur opération à cœur ouvert motema oye betaka ke soki motema e katani yo kufi opération à cœur ouvert soki obimi okokende wapi
okende wapi est barocho na chambre moko normal ou bien ok na réanimation barocho na chambre moko donc o ya réanimation barovani so wana au moins allem so beta ba 2 semaines ba 1 mois mais ba opérer mutu opération ya motema abimi akangi ba photo o neti bozomona mais après ba photo wana bato bazali kaka kondimate bato bazali kaka kondimate babi ba photo en montage pourquoi kaka ba photo tozomona vidéo te na lakisi bino photo moko bato mususu ba lakisi photo batindelinga basekisinga balobi ke photo au président de la République alataka alliance azana alliance donc ezali photo lokuta mais ceux qui mutu atoke no hôpital bango salo ba scanner bani ba dongola ba bijou ba dongola ba biloko nyoso siko président de la République ceux qui azongisa ki alliance te. Donc, si quoi, alliance c'est ça, moussapi, moutelongwa qui bol. Donc, bah, l'obi pense que alliance c'est ça, donc ils allaient bah photo truquée. Donc, ils allaient pas si na mawana motema, kota la vraiment congolais to éviter ceux qui besoin comprendre bah boule ni Félix Azana ngopo na mboka na biso. Bozali comme nango neti seki toko lobela bino po bomo na ba actif minier o tango yuda na yaki ba signaki ba papier les autres zolo ba vraiment que ba papier penze signer mais o ya suka tozo récupérer celui ba combien de milliards et komi na masolo wana tango masolo esili ba moni ba photo bimi et komi que président akufi président akufi au président basala ki opération wana il est qui bien té président akufi na yo ki sabino kaka. Donc, bota la pensa qui monte mamabe, ya ba congolais bota la audio ou circula qui, ok, moi si na zolo ba na groupe moko boy, mais donc azo confirmé que président de la République a koufi, bino moko bolanda, ezali makambo, ya ko kamwa donc ezo pesa ba tu somo yo zolo ba pena makambo zolo ba makambo o neti ya solo mais masolo lukuta. Bino moko bolanda audio etambole ki mokembe. Papa Cordon. Merci de continuer la forum. Papa Gordon, Félix Akufaki, on a la vanda inanga silence, nazotandeka bat bazoloba. Félix Akufaki le 7. Akufaki le 7. Et là qui opération à motema. Tellement bana otumbisa mami na santé na motema, opération wana basali penza effort. Basali penza effort mais ba kokite. Basa qui tout pour à survivre quoi mais ba échouer akufa le 7 Félix Akufaki le 7 Kabila nde mtalobi ba publier yango te pour mobulu ekobima alors biso nde toza babundeli ya mboka na tie audio opona signaler bino to signaler bandeko na biso na Kinshasa bato bazala prêt parce que bazo bongisa siko mutu mususu batiela biso na tête ya pays. Félix Akufaki le 7. Akufaki le 7. Azana été Akufaki ba meki opération ba kokite. Bazo banga opesa annonce pour ba congolais trouble kobima makasi. So ba annoncer yango yango bazo calmer bato. Batia muta oza intérim après tant ba mona ke batia mutu na intérim ba congolais ba mesani ndesiko ba renoncer siko ke Akufaki mais Akufaki le 7 c'est ça bandeko na ngai bino moko bolandi en plus moi na mwasi bolandi penza donc ebité ndenge na ebisa bino ka ke bandoki bazala ramuni bazo boule eloko ni to créer lobby pour esala boy donc bomoni penza donc vraiment après siko congolais azala ka aller et panzani nga batindele ngango so combien de fois donc na pasaki ta na ngai journée na ngana mobimba ya ko répondre ka batu ya ko calmer batu ya ko luba et puis nazo comprendre te président de la République akufa biso toza wana to sala ka be mission pourquoi boko zelata bisoté nga nazali awa donc Cléboa original maître Donazali Jean-Paul Yazali boko zelata moko na biso aloba bozo mona penza ke biso tozolo be lokote donc président de la République akufi neti na Belgique on a Belgique bango mo ba lobate donc président de la République akufi donc akufi au lieu donc avant kaka na kati ya Belgique batindi corps en Allemagne parce que kanambe azolinga baloba donc tiba tulelo ba bularaka ke kanambe muta dirigeant mboka donc président de la République akufi ce qui kanambe za famille à président de la République so yemta président yemta zo pesa mitindo donc batu balobate vous vous rendez compte vraiment donc au sel penzo dio zo loba makamba bo
et si liwana te eloko na kolakisa bino professeur soi-disant ceux qui professeur à ceux qui na Corée nini ceux qui professeur Yombi donc vraiment na yebité donc aza mukolo donc azali mutu botala wana ezaki audio mais botala expression ya mutu donc elongi ya mutu vraiment azo beta lisolo lokuta mais azuba air moko donc ya sérieux on dirait azolo ba makamba solo pour bon na niveau ya motem mabena lokuta ya peuple congolais donc vraiment eskamwisa batu Yombi so kazaka na Corée yango vraiment Jean Moutala pesa que information solo Jean Moutala honorable Jean Moutala alobi que professeur kabulaka ne ba damage na cantine l'école moko na cantine na kabulaka ba damage ça peut dire solo parce que vraiment un professeur akoki koloba makambo boité na tiela bino na no vidéo na ebotala et puis tant na kozonga na ko expliquer bino ndenge soi-disant professeur Yombi a chokanga place na comprenant qu'il a penza souka na aventurier. Donc restez connectés sur Clébois original, on revient tout de suite. Oyo ezali ko semblait que échoué. Alors aujourd'hui audi koleka lisusu na deuxième opération na hôpital Mosusu. Et bazali ko envisager que va transférer en Allemagne. Azui opération ya motema. Opération na motema e kokutana na infection sexuelle. Opération ya motema na e kokutana lisusu na diabète, azalaka diabétique et pessiba complication ébélée. Alors échoué, comme vous le savez que ça fait 2 jours, je pense 3 jours, maman naye a kendaki d'urgence na Belgique, azalikuna, et aujourd'hui j'apprends la présidence que maman naye a ordonné bakanga bureau naye babinisa ba document nyonso sensible bakende nango na place moko sécurisé bureau eza okanga fungula bazwi yango moto moko akoyi kokota te ils ont changé de garde na porte na bureau naye et bon voilà c'est ça l'information. Donc bino moko bolandi botala penza mutazo kosa mais atie longi moko na ebité donc na ebité so kaza comédien bien za acteur asala ba film botala penza mutazo kosa atie longi moko série azolo ba penza na voix moko basse donc azolo ba poser donc na zu ba information donc ba source na pas mindele donc pour congolais akoma na complexe ya mindele donc ce qui nga na opesa net information mundele nini akoki koyeba information ya mboka na biso ko leka neti biso mo ba congolais biso boy donc ce qui eloko moko eleke pa mindele ozo bateke oko sala article na yo moko boy okomi otindia on na l'équipe otindia on na Figaro donc ba publier ngo donc neti Katumbi asala ki wana donc mundele wana siko il faut balandela donc Katumbi donc Kamitato asali ba komi ba tindi que président de la République ah bonabo et puis bozo mona donc ce qui journal wana o ba komi. Pourquoi parce qu'il y a un indicatif? Pourquoi parce qu'il y a un conditionnel? Balobi na conditionnel, binopé albozu yango parce que Congo la zone manete est conditionnel zanine. Baozu yango donc on a tout ezali lukuta. Botala na nous donc soi-disant professeur makamba lobi. Calme, sérieux azozo ba air mort donc vraiment donc lo linga na ko yebisa bino place nga na mona ke soi-disant professeur Yombi oza aventurier a chokanga na ba niveau moko période moko soki basala ki na bimi alobi penza ke a relaxa penza ba photo bo imaginer loba penza ka relaxa ba photo donc ya nudité à papa Tshisekedi donc ina la te jouana donc na tala mutongo na lobi mais comment penza donc na ba période déjà ba papa na biso ba jouana ezali papa Tshisekedi azala ba génération ba papa ngadi comment donc Jo Yombi a kokozwa photo ndengona obi ke na la te place na comprena na sali ba vérification na bengi ba babi ko landa yeta za Charles place na vana na bi mais comment déjà okozwa boule penzo lo baké papa neti papa Tshisekedi yo okotia photo na ye donc il y a nu donc et pesanga pes na comprena jo oyo na lobi ke jo oyo aza suka na Charles donc vraiment ezali pas sinama on a monté avant de continuer. Tamoko, Ntoki. Ce qui Félix est le Lazare à bon moi,
ale kasa la vidéo ndenga nazo sala. Pona nini? Soka zali bomona yo aloba. Suivez à l'image, on se retrouve après. Tout va très très bien. Nazoki Seigneur. Et si libre. Motema nanga Zoki Seigneur. Eteya yo. Otomboli fati yokola konaje. Otomboli fati yokola konaje. Siko nazozela yo petit bokechu na petit yombi, hein? Na kushanika. Bosala ba émission. Oyebisa siko bato ke non, obiso tobomaki na ba réseaux sociaux na ba émission na biso assez prix. Fati assez prix, hein? Bandoki, bino, vous allez mordre la poussière. Vous savez la émission sikat, tozo zela bino, parce qu'il y a un sugo. Opération bolobaki basalaki na motema. Hein? Akufaki, alamuki, hein? Asekwi. Soni na bino. Boui na mututi na maladi tina liwa. C'est ça, ce qu'on appelle la sorcellerie. Bino, bandoki. Fachaga yanzambe, akufa sikote, il a une mission. 2023 Moutakimate, parce qu'il sera toujours là, candidat à la propre succession et il va remporter les élections. À l'avance. Beaucoup m'ont souhaité, parce que vous avez un moyen de la pouvoir. Vous avez un moyen de gagner des élections. Des malheureux. Beaucoup de bino, vous avez bino. Tolong un épisode où Batouazolo est président de la République à Koufaki, donc quand on a eu en Allemagne, tu évites pourquoi en Allemagne, pourquoi donc Bazolinga Kolobate, donc Bissoto Zali à Tolobi de l'autre côté, donc avant de continuer dans ma salon surtout marqué pause parce que Naïb Sabino que émission ainsi que Koti na Katia Green na Bisso Moro c'est bandi à Bernice Tanfitio Bobi les histoires vraies au Ezokota week-end. Bernice azo sala masolo émission mususu ezo kota susu na 4 semaines azo intervenir na 4 semaines pe na week-end et puis ngai moko boyebi ke na yelibino na les immortels l'émission nazo rendre donc hommage na artiste musicien artiste peintre artiste comédien ba o ba tikabiso donc émission ana ezana ba niveau o ya c'était à likolo ezanete au vandi ozota la reportage. Ils ont dit que la reportage na TF1, on dit que la capitale donc na 6 donc ils ont dit ma solo donc il y a un niveau à l'écolo. Donc et puis ça y a ma veuve il y avait Nabiso Merijo à Lela qui a lobby mobile nanga koufi donc mais maman Nabiso zala na tranquille vient Nabiso Merijo donc ça là émission na il y a hommage na yeto sala parce que na kenda na mona na Liège donc avant kufa ezalaki déjà umelaki na monaki amone donga kuna monaki était na koti na café moko ba invité kinga na moni atindi batu ba memelinga ba jiba nini après to soleil na suka lebi en tout cas pour na yo petit na ngai to na kosala émission na sala émission te mais na yo na kosala émission donc a marka kingai donc maman na biso yebaka veuve Merijo yebaka ke to sala émission pour na mobile na oya vraiment na Paris awa to préparer émission yé to yambio na katia plateau Mary Jo azali parmi bato to ça l'émission donc vraiment na la Sabino bande annonce o salama ki na be stream qui il y a émission tout ça là qui y a hommage à Dindo Yoko donc restez connectés sur Clébois original on revient tout de suite. Suivez votre émission Les Immortels. Les Immortels, une émission conçue et présentée par le grand prêtre César Ngadi, avec des hommages rendus aux artistes disparus. Les Immortels. Suivez sur Clébois Original, votre site de qualité. Avec Clébois Original de César Ngadi, tout le monde est d'accord. Souscrivez dès à présent votre abonnement sur Clébois Original. Avec Clébois Original, tout le monde est d'accord. Vraiment d'accord. Une guerrière jalouse de ses succès, je parle donc de Didogo, envoie une de ses commandos, la maladie. Cette dernière la guette, le traque, lui tend embuscade sur embuscade. Didogo déjoue les attaques perfides de la dite soldat, cette dernière profitant d'une pause bien méritée du guerrier Mwaka, le rabat vers son chef, la guerrière. Vaincu, le guerrier Mwaka
dépose les armes aux pieds de la guerrière jalouse et envieuse, et elle là-bas sans sommation. Il s'agit bien sûr, chers téléspectateurs, chers internautes, de la mort. Dindo Yogo, le guerrier, Ngwaka Sané Talé, pour un repos bien mérité le mercredi 23 août de l'an 2000, laissant sa belle voix à son fils Lola Moine. Il est passé là. Donc, document na suka tomoni Ngwaka alité Ngwaka le guerrier na suka moni maladi soke komi makasi Ngwaka akokaki lisusu te Ngwaka aikotika biso le 23 août l'an 2000 akufaki on a to kotuna na en bas de makambo boyebi ke awa émission ezali ya mawate ezali ba artiste musicien malgré toujours lobela ba artiste musicien oyo aza na biso soute mais bazalaki bato moko bando opesa biso bilengi na banzembo na bango yango na tokozala na mawate tina suka ya émission. Donc en bas de makambo toyokaki pour ne pas entrer donc na ba détail respect aux morts, mais toyokaki ke Dindo Yogo akufaki mpona makambo ya mwasi, akufaki mpona mwasi na basusi ya mwasi. Ah, susi ya mwasi. Depuis que je manzé moi souci à moi. Yogo souci à moi la tête de la souci à moi si. Yogo moni. Yogo qui monte ma la fagel. Yogo fagel. Yogo fera moins de 50 ans. C'est ça. Tout le monde. Donc César, yogo na obisoke. Yogo azap montu oyo azaki na amoto ya bantu. Vina ye abanda miziki na miziki ya lemaki. Tanga bandi na lemaki, alongo na lemaki, aye kokota na miziki ya nani ya Papa Wemba. Aye basali Viva la Mujika. Viva la Mujika ale basali yango baye kolongwa. Kolongwa balongwe aye kokota su na miziki ya Langa Star. Langa Star ekufi aye kosuka na Zaiko. Ake na Zaiko ti aye kozonga ne Tumulangwaka. Tumulangwaka esimbite azongi lisusu kaka na Zaiko. Olandi via Dindo esukaki na Zaiko. Okufa ya Dindo akufa na maboko ya Zaiko. Mwana na Elola aye kokota na quartier latin. Tanga koti na quartier latin nde esika ye aye kopanzana ye na kufi. Aki bien na batu. Dindo Yogo azaki bien na batu. Dindo Yogo akola na batu. Association na ye na batu. Dindo Yogo azalaki donc bien na batu nyonso na kati ya quartier. Yende mtabibisa na bango. Naza ba souvenir ebele pona ye. Pona zalaki mutu moko tofandaki na ye. Toyebaki mabe na ye toyebaki malamu na ye. Mais azalaki mutu ya kofana na kati ya batu. Moni soki lelo to perda Dindo Yogo esala neti nga ya tâche esala nga pasi mingi pona zalai mwana moko na fandaki panya na kata ndaku nazolepa na ye nazolatepa na ye esala nga pasi ti lelo. Wana kozala la difficulté de parler de Yogo, un chanteur que j'aimais beaucoup, en 2 mots. Parce que là aussi, dans une grande séance à répétition qui m'a bouffé l'énergie et commencer à parler de Yogo comme ça, peut-être dans Golobelango bien. C'était vraiment un grand chanteur que j'avais connu avant même à faire partie à Viva la Musica. Et même après Viva la Musica, il nous a tous laissé un bon souvenir. Mais seulement difficulté ezali que papa zaka papa yo mwana zaka mwana siko yo mwana koluka o défendre papa ou bien o bi défendre yo moko parce que papa a sauté
Vous en avez deux rôles. Il y a au défendre papa, il y a au défendre Yomoko. Intégration na yena viva la musique, il a ramené beaucoup de choses quoi. Ça enrhumé, moi brana yemba bien zaté. Prochaine fois on va na yemba la ville. Merci la concept ya sika, mais mozonga prochainement pour nazala poser plutôt solo la c'est longtemps. Azala vraiment exemplaire, azala bien gentil. En tout cas, moteur Kobo ya bien fait à Vianazate. À l'époque, tant que je suis là, on est basé sur la musique, il faut dire la vérité, à l'époque, à Zaïko. Si peu Wenge au Salama, Ezobeta, bon, à Mbappé, na ba collègue à l'époque. De l'EP, moi, on n'est pas à Zoyemba. En tout cas, on a félicité Kaye, donc on a félicité Mingi. Mais l'autre a Zati, bah, Evre na Ezali. Ancien gars na famille na Eba, qui est bazara na grand chanteur, grand artiste. On le ba Evre na Zati, Lilo et Mbamaka. Mongongo naïe en tout cas tilelo na mutakoka ko yemba lokola zata par mwana naïe mais to sala ba modèle to yebaka ki o ya kufa atika biso vedi de yongo azaka grand chanteur faut vraiment moko to yeba ko pesa ye ba hommage na moment mo boye tant côté moko to vandi pe na bar bitela nzemba di de yongo ba moko to boyite faut to yeba ba valeur d'artiste c'est très important. On a vraiment et na libanda hôtel mais na koy koza ko baté parce que na yebi bien fait avion na la d'abord gentil elle a trop bien en tout cas mon un problème na yé le battant mususu kaka ndem ba provocateur bazalaka mais parmi les artistes ça arrive na polémique o ko finga na yango rien en tout cas je crois oyanga yangwana merci beaucoup. Bilumo Wotolanda, donc Wanezali émission Oyo Kokota, donc Mikole Koya, les immortels, Naepsagi Bino Bolandaki, Naepsagi Bino Faleto Bandana, Papa Wemba, Tozelaki, Mère Amazon, Tozelaya Zala, parce que la Katia Platon, Dengomuna Basekan, il faut Nazala. Na mwasi ou bien mobali ou bien mwana oyo ya mowe ya zalawana ngana ozana biographie tozokende étape par étape apa wana pe faut tokozala pe na mutu ayebiaki mowe ya zalawana donc ngana za mwana la musique il fallait venda to banda na Papa Wemba net Mère Amazon donc azako ya karaté totalaki peka na famille ka la musique King Kester emene ya kwa mambu donc anniversaire né lekaki ya ona tokucha tout banda na King Kester mené ya to bandi déjà ko préparer yango donc d'ici mois prochain to ça la émission on a donc vraiment boza la déjà ko sepela wana ezate ke émission yeka o vando bandolo baloba non wana ezaba niveau moko misusu neto yepsa bino ke na kati awa ya klebo to sala ba émission littéraire to sala ba émission santé to sala ba émission juridique donc to ya kana masolo ya sika to créa kama solo donc vraiment bozala wana ozala penza ke uvandi penza na canapé ozolia chips ozolanda penza donc les immortels on dit ozolanda reportage ozoleka na TF1 on dit ozolanda documentaire parce que uvanda penza on apprendre ba masolo donc ozala vraiment bozala déjà ya kosepela bozila bino moko les immortels sikoyo to koti na deuxième épisode de makamona biso tango ba panzi ba sango président de la République akufi tozo mona ka ba photo to lingi to mona vidéo président de la République donc noko parce que tout musuba kasa président de la République makambo biso toloba ya yeba aza noko aza mona kin masolo tout bino bobe tarawana ye akoko ya na bandenga lo yengeta banto répondre ayoka kanyo surtout ayebi ba masolo donc masolo là la raté président de la République lobby parce que président de la République azali na ba système na ye ba jeune na ye moko boye bozo mono ndire soki ndenge ni na répondre bino na ndenge mususu président de la République akei na ambassade a profiter pe akuta na communauté congolaise ayambi bango place à Bimaki to la sabino ba image to bomona déjà mais to zong sabino ayambi communauté congolaise c'est donc bobanga na binoté donc le plus dire c'est l'équipe donc vraiment expliquer batou malade ya belaki et puis le bibota la mutu ba opéra ki motema parce que président pesa la na ba imour mo batou ba seki kutu botala ndenga yambaki batou a soli na bana mboka to tcheli bino ba image bino mo botala le temps Le béton est blindé. Ah oui. Je tenais à pouvoir vous saluer et puis vous rassurer sur
Merci, Président. Tout va très très bien. C'est un problème dernier fiscal. Ceux qui en ont eu, je crois qu'ils peuvent comprendre ce que j'ai vécu. Parce que le flux dur est passé maintenant. Donc c'était très très douloureux. Et malheureusement, c'est arrivé pendant la période où je recevais tous les homologues chefs d'État qui sont arrivés. Donc c'était très compliqué. Je ne pouvais pas m'absenter. Il fallait que je les reçoive. Et donc cette douleur s'est sûrement accentuée en ce moment-là. On avait essayé de faire des kinés, mais je crois que je pense que ça a provoqué plus encore même. Ça a progressé, fait progresser la douleur. Mais ça va. Donc j'ai eu un très très grand spécialiste, un véritable magicien, qui m'a réparé. Donc ça va. Maintenant je suis obligé de porter la minerve pendant un temps. Donc vous voyez, pour que les os, les vertèbres ne se tassent pas. Hein. Donc ce sont les disques, en fait, c'est un disque qui était abîmé. Qui est donc avec la médication, on va le requinquer. Ça va. Donc gloire à Dieu, je suis là. Amen, amen. Béton. Béton. Gloire à Dieu. Alors comment ça va sinon? Tout va bien. Les cadres, comment... Bino moko boito landa, président de la République, ndenga yambi bande kona biso. Tango ba image oye bimi parce que batu ba bi ba photo ezalaki truqué, ba image bimi, mayele ya bandoki ya Congo esili. Esili ka wana te tant to yebisaka bino vraiment président de la République bato bazwa occasion ozo solola na ye ndenga zalaki avant président de la République ata siko comme président de la République asolaka ndenge moko. Et puis tant ozo soane ozo sol ndenge biso to sola bo ndenga sololaka. Marque Gaboso, la Raboso, la Penza Indousa, donc vraiment noko, boso ndengeni, vient, Makamba, mais c'est, zo bête à ma solo pour que ma solo musutan, biso tozo sola, naebo, caméra, à la guité, parce que beaucoup, comme moi, Penza, au Sakanate, pas président de la République, au Yabo, Yemoga, au Tcho, à l'aise, bozo bête à ma solo, Penza, bozo comprendre, Penza, que, oh, nazo sola, na noko, nazo sola, Penza, na mutuna biso, nazo sola, Penza, na moi, na mboka. Donc, bino mobo, la nature, bino, estre, botala, que, nengi bakutana, qui, na honorable Zakari, bababa, botala ndenge bazo solo la do bo sentir penza que donc kinois mwana mboka donc azo solo la penza à part wana tiki qui présent donc azo cho penza à l'aise au comprendre que zo solo na mwana mai na yo donc noko ya kosakana te donc restez connectés sur le club original. À tout de suite. Non, tout va bien. Tout va bien. Batomoteur m'a bende baleki trop. Il faut qu'on voit ici ça. Makamwana Zonokino. Grand prêtre. Masoda là. Masoda Benamaza. Le mot là. Je ne sais pas si c'est sport qui est Dubaï ici. Ok. Dans ton coup d'Aguna. Je ne sais pas si c'est moi. Très bien. Le programme n'a pas été. Il y a les lots là, soir là. Il y a vraiment de comprendre. Là, il y a le 21. Donc, Binomo Botolanda, pour Bissoto, Sarabino, Ngana Sarabino, Noko, la musica, Bomoni. Azo solola ndenge biso to solola ka bozo solola penza o senti o mwana mboka kinois donc azo solola bo monde ba causer donc imaginez que vraiment na bisa bino ba solo musu biso to causer so penza caméra zalaki me bato musu ba koya ba a solola ka zo solola neti biso puis ayebi masolo monika lobi ke donc congolais motema mabe il faut qu'il motema mabe si la mboka na congolais za motema mabe on biso nyoso tout lobaka ayoka kango pe ayebi. Donc, épisode siko ya potesili, toko kota épisode siko que président de la République, a joué avion, a zongi na kisasa, donc tout l'axabino ba acto a sali donc tant qu'à komi kuta comme na parler neta comme na ki boba na été makamba sali ezali ya ko kamwa po bomo na penza président azali mwana nzambe président alingi peuple nae. Donc tout marqué pause publicitaire na biso ba partenaire na biso bobika ke Kodia Simon ezali vraiment société oyo. Ils ont sa opportunité, et sali nyo surtout congolais, nyo surtout surtout diaspora a comme propriétaire na kisasa kuna na maluku na banda kumoko na ba norme moko international net banda kwa mikili. Donc so lingi pe ba décorer yo donc net mikili yo kaka masolo na okaka. Donc vraiment boyebi l'année prochaine déjà ba livrer banda ku o na bato bazuba masolo. Donc président to sali nyoso tout Kodia Simon sali nyoso muto penza zangi parler na Kodia Simon lo baye moko alinga kité donc to zali pe na CPLA TV décodeur ya bana mboka
différence nango ezali na ba décodeur mususu sepela TV okotambola nango partout dans le monde ezaka dimi otiango même na poche otamboli nango leki donc komika au branché au koti na système à mama solo donc vraiment bobo sanate pe Wami service ezali agence ya fret ya Mireille Wanka qui est ezali na 5 boulevard Ornano na Paris 18e na porte de Clignancourt donc kuna kutu kangami souvanda pio calme au pesi ba plan avion le lobby komi bateau donc banda mokili banda donc vraiment depuis Digoka au vanda no tranquille et puis to bosanité salon de coiffure na biso Albinto coiffure na Katia Saint-Denis ezali donc rendez-vous place Bastar ba au 80 na bango donc vraiment ezali sikamoko vraiment calme donc bazo katayo avec sourire donc vraiment tous allez recommander bino ba isika nyuso tuana donc restez connectés sur Clébois original on revient tout de suite. Codiasimo vous propose un crédit immobilier. Vous êtes du Congo ou de sa diaspora? Vous désirez devenir propriétaire en RDC et faire construire votre maison en toute quiétude? Obtenez votre crédit, puis commencez son remboursement uniquement dès la livraison de votre maison. À la Cité Kimia, nos maisons seront toutes construites aux normes internationales. Située à seulement 25 minutes de l'aéroport de Njili, 10 minutes de Safari Beach, au cœur de cette cité moderne, vous y trouverez aussi un centre commercial avec plusieurs commerces de proximité. Nos bureaux sont situés au 173 avenue Mutombokachi, dans la commune de la Gombe, référence rond-point Forescom. Venez dès à présent réserver votre lot dans ce nouveau havre de paix à Maluku, ce nouvel Eldorado au Congo. Codiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Sepela TV ezali décodeur ya Banamboka. Sepela TV différence nango ezali na ba décodeur mususu oto zalaka nango na kati ya ndaku Sepela TV botala ngo ezaka mukie. Eza mukie olingi ko voyager ozu yango o voyager nango parce que ba décodeur obiso to zalaka nango evandika na ndaku mais Sepela TV déjà za mukie botala ozu o collection ka na poche na kosi na poche à veste o voyager o memi yango partout dans le monde ici kazo kende. Donc ozaka na besoin ya câble HDMI courant na internet. Internet est comme partout, courant zalaka partout. Donc ils en a plus de 500 chaînes yo surtout ya kitoko. Bilengi ba choix ya congolais kaka mutaoye bango. Donc congolais kaka mutaye bango. Congolais kaka mutaoye ba elengi nini yo kaka. Donc congolais kaka mutaye bango. Donc c'est relative ça ya Banamboka. Bozwa abonnement nango okozwa ngo ya ne mobimba okozwa ngo pe par mois au bengi bango na ba numéro na bango bozali komona. Donc Sepela TV ezali décodeur ya yo ya ngai. Donc ezali ya bétranger te ezali ya Banamboka. Avec Sepela TV, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Ndeko ya Congo, tunanga ininyo agence Wami service oyo ya madame Mireille Wakanke azawana mobimba pona bino ba diaspora bolingi kotinda mituka toba kolia ndenge na ndenge kohésiter na yote adresse ezase moko 5 boulevard Ornano numéro 75 018 na Paris 16e awa na République démocratique du Congo na ville province ya Kinshasa boko zoyango na avenue Maringa numéro 83 référence étoile bleue na commune ya Kasavubu soit bo contacter na ba numéro oyo Maman Mireille Wakanke tata pambola yo na yaka pamba te soko moni na ye kombo na yo na témoignage na yo eke musika pe betinga na motema na mona ba agence na sena moi oyo lukute za makasi na ba agence na escroquerie okomona mosali ya nzambe asali pe publicité batu bazotala me agence na bango vérité ezate na moni mituka na moni bilamba na moni bakoli nyonso batu batindaki ndenge bayebisaki ngai yaka kokontrole na kontrole na moni musala oyo osala Wami service libota na nzambe bisika ya kotinda biloko eza na Wami service. Oui,
Yaboye ezalate ndeko ko sazardete agence ezaka kamoko wami service ya madame Mireille Wakanke a tiré la disposition ya ba diaspora nyoso pour que boko misaka ba kolina bino mituka na bandeko o bazana Afrique avec impact na idéologie wami service pardon maman Mireille Wakanke balinga pe ba congolais boyete prix ya mo bobé Wami service et pas Mireille Wankake. Wami service frappe na le frappe na retour. Chez Elbito Coiffure toujours, ça marche comme ça là, avec la expédition là. Toujours. Salon Member One, chez Elbito Coiffure. Tu coiffes avec sourire, tu coiffes avec noblesse. Chez Elbito Coiffure. wana ezali ba partenaire na biso merci na confiance ba pesa biso bango bazwa ba espace wana ezali marque bango ba edaka biso bazwa ba espace bazo futela ngombongo ezali ko permettre biso to couvrir ba frais belé to zalaka na kati ya site na bino donc vraiment merci na bango et puis merci na bino pe oyo bozali ko pesa bango confiance parce que message ezali ko leka bozali vraiment ko sala appel na bango donc sikoyo to comme un épisode batu wana tango ba moni vidéo balali déjà bato bazolo babilobe là donc ozomona penza mutu azoloba likambo penza donc na ebité soki congolais azo se rendre compte que na minute vraiment soki to zangi fachi penza na minute vraiment to zangi fachi en tout cas Congo ndenge na lobaki que vraiment il faut tongondango to kongondango moko atoza na yo muto opposition atoza na yo lingaka idepeste atoza yo lingaka fachi te mais moko il faut zonga bo moto nazali ko lakisa bino confrère na biso moko a solo la rapé neti moko penza solo la na ba marque moko ba forme na ndengi penza zo sala boulot na ye mais boyoka raisonnement na ye ndenga faire raisonner bato alobi na minute to mata to kita toza na besoin fachi fois zala bino moko bolanda émission na ye extrait to bino. Je tiens à le souligner et à le répéter que partout où vous êtes, que le président de la République soit malade ou qu'il ne soit pas malade, Congolais, si vous aimez votre pays, retenez-le, nous avons besoin de notre président. Le Congo, à l'heure où nous parlons, a besoin de M. Tshisekedi. Je suis très sérieux quand je l'ai dit. Très sérieux. Nos divergences politiques, nos tendances politiques, Azamuta Lamouka, Azamuta Ensemble, Azamuta FCC, Azamuta PPRD, vous devez mettre ça de côté. M. Tshisekedi est le symbole de la République démocratique du Congo. M. Tshisekedi est le garant des bons fonctionnements de nos institutions. M. Tshisekedi engage notre pays, représente notre pays. M. Tshisekedi a sur ses épaules notre destin, notre devenir. M. Tshisekedi a dans ses épaules nos lendemains. Donc on ne peut pas, pendant qu'il est dans une situation de maladie, s'hasarder à dire des bêtises comme je vois dans les réseaux sociaux, ou même à se réjouir comme je vois dans les réseaux sociaux. Ce n'est pas de la sorcellerie, c'est autre chose. C'est pas de la sorcellerie. Comment on peut se réjouir de la situation des difficultés de quelqu'un, même si on est son ennemi politique, même si on est en divergence politique avec lui? Comment on peut se permettre de voir son ennemi, je parle même de son ennemi, même son ennemi dans des situations compliquées et on vient, on passe à la télé, on fait des vidéos dans les réseaux sociaux pour se réjouir de ça? C'est une folie ou quoi? On est africain, on est bantou par-dessus tout. Ne laissons quand même pas la folie politique nous emporter. Moi je diverge avec M. Tshisekedi sur sa gestion, sur sa gouvernance. Je ne crois pas à sa gouvernance. Mais pour rien au monde, ici publiquement, j'ai pris pour que le président se rétablisse et vite.
Je l'ai dit, que le président se rétablisse et vite. Je lui souhaite le bonheur, je lui souhaite bonne guérison, qu'il revienne vite, le pays a besoin de lui. Arrêtez un peu vos bêtises à faire ce que je suis en train de voir là. Ça ne nous honore pas, ça ne nous élève pas. On est africain, on est bantou, on est congolais. Tu sais qu'il est congolais, il est dans une situation de maladie, soit-il. Mais attendez, on ne peut pas lui souhaiter un malheur. Vous n'avez pas le droit de lui souhaiter un malheur. On ne peut pas lui souhaiter un malheur. Donc, Binomo Bolandi est donc journaliste, il y a Digital Congo. Donc, Bolandi est parce que vous avez combien ok, Hermoko a solo la marque, mais Hermoko a en attend. Même Azali na sima, il y a Fachita Azani Tibiso Bote, mais Hermoko est commis pensa que pour Namboka Azonga Kanatan plusieurs fois na Tchaka Yawa. Parce que ce qui est commis pensa que est commis ma solo, Azonga Kanatan, mais Batou Moussou. Bazonga Kanatan te bazolo bakaka ba n'importe quoi. Tout le monde a en France. Tout le monde a guerre ya Ukraine wa. Donc Macron en a besoin ba conseil ba bengi ba président Kalabaye. Hollande aye. Sarkozy aye ba solo li makambu ya mboka. Wane komisu te ke oso ki ndenge ni non. Mais ba journaliste mususu donc bazomo na iza mwindu me balingi ba komisa ngo pembe. Bon monde ka solo li. A solo li penza makambu ndenge za solo. Mais Congolais zalika ko comprendre te. Fati, Tomonier, avion, à Kiti, na Kini, pour biso Toloba qui ont déjà. Toloba qui ont na vandi kaboy, na mona, donc je m'en souviens mardi, à Beningaï. Alors, on a César Ngadingabi, oui, c'est moi-même à l'appareil, donc, oh, yo évité que Moutuno a Koufi. Oh, Moutuno n'a pas Koufi. Oh, président Nabino, et comme président Nabino Gabi, oh, président Yozolo Basogi Moutuno a Koufi Gabi, oh, Nabi papa. Au moins, voit on a zoka pour voir monsieur comme on a net mukolo mazamwa mais yo ndenge na zoka uza penza mukolo mais yo penza vandi na on anda kuna yo zu téléphone zo benga vraiment ce que zalaki si c'était le cas donc ce que zalaki ndenge yo zoloba yo nanga nan muta opesa mutove information oh mais yo zondi matanga bizela ye jeudi soko moni na télévision ta zongi ki sasate bongo benga ngai donc ote ala ngabi yo na ngai na kopesa muninga information malongo o donc ngaba pesi ngai na fille mokaza donc infirmière azamutu donc ya FCC yem ta pesi ngabi d'accord ya pesi information mais ngai ba kopesa ngate na kozo information donc kata so lingina za désagréable na ote kata zela j'ai dit oh bino musa na bino bokoma olanda ba Rwanda ngabi a Félix Antoine Tshisekedi comme sur Rwanda. Donc ezali mawana passe na motema donc akati na kasi lelo so azolanda émission pour la émission a eu déjà réponse ndenge na yebisa que jeudi il faut comme avant vendredi parce que azali na conseil des ministres vendredi à kosalango président de la République a Kiti to relaxa bino ba image à Kiti donc sikoyo makambo ba kolobeza te menga na yebisa bino obi ndenge bazana bazo boule makambo bazo boule pour ba créer sous makambo ngana zo sabino komona ka lobi to yoka oh démarche wana ezali ya Félix Antoine Tshisekedi te démarche wana ezayete oh to monaki wana eza Félix Antoine Tshisekedi te za robot ba ko komisa donc mutu to muni na kini président de la République Fachi Beta Kiti e ko komake ezayete za robot oh bo mona ndenga simbi mama Denise Fachi simba ka boyete tandeka zo tambola donc wana eza Fachi te Fachi kufa déjà kala corona e ba bombiango donc wana eza robot bo vanda ka bo mona ka ndengi donc bango ba créer ba bato bango so ba vandi bazo boule lobby ba ko créer ndengeni donc ezali passe na mawana motema toujours la Sabino arrivé ya président de la République tanga kitaki nakati aéroport ya Njili parce que soka zo sali kambu donc azamwa na nzambe avant comme esika mai fouya et sokoli à chaque fois le comme ngo salama ya président mbule beta et là ça va vraiment yé nzambe yé alongoli bo sotonio surtout président de la République botala arrivé ya président de la République tous unis comme un seul homme quinois et quinois tous âges confondus étaient impatients de revoir le premier des Congolais. C'est juste après la pluie qui s'est abattue ce jeudi matin, pluie de bénédictions, que l'avion transportant le couple présidentiel s'est posé sur le tarmac de l'aéroport international de Njili. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné de la très distinguée première dame, est rentré au pays plein de vitalité. À sa descente d'avion, le président est salué par les présidents des deux chambres du Parlement, le Premier ministre, le gouverneur de la ville de Kinshasa, son directeur de cabinet et plusieurs autres autorités présentes à l'aéroport. À l'intérieur du pavillon présidentiel, les membres du gouvernement s'étaient arrangés pour réserver un accueil délirant au président de la République. Le cortège présidentiel s'est ébranlé sur le boulevard Lumumba, direction cité de l'Union africaine. À l'extérieur de l'aéroport d'Njili, les militantes et militants ont manifesté l'euphorie. Nous sommes venus pour accueillir notre président de la République
Et surtout qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont parlées. Oh, il est mort, il n'est plus vivant. Alors on s'est dit, nous allons cette fois-ci arriver à l'aéroport nous-mêmes, le voir, pour que nous puissions savoir comment parler aux autres personnes qui sont dans le province. Il est bien portant. S'il était malade, il ne devait pas venir. Il est en bonne santé. C'est comme ça qu'il est venu. Nous sommes très contentes de voir notre président de retour. Vraiment, pour moi, je suis vraiment très contente. Et puis tout le monde, toute la société, nous sommes vraiment très contents de recevoir notre président. Félix Antoine Tshisekedi, avec une minerve au cou, est descendu pour saluer la population. Bomoni arrivé à président de la République, ndenge batubaye, ezalaki eloko moko kutu teke batubaya, mais batubazoya bango moko poto sabino président de la République ezate ke ndenge ya kanambe, ba pesi bino mbongo après bozoya po ba pesi bino mbongo après mbongo ngo pe komi discussion mais batubaya ka kotala Fati Béton bayaka bango moko donc na sentiment na bango ne sengo na bango batindi bango te bayebo donc botala ka kizalaki visite moko privé ndenga kendaki ndenge pa ozonge fallait pas ba filmer ngo mais batubaye tala ndenge batu batondi. Faites rare, pour ne pas dire rarissime, bon, mon amakambo, président de la République, à Salaki, aussitôt arrivé, a commis même pas Nanda Kounaye, bon, il quand même que incendie Moko Salamaki, donc, na quartier des bonhommes, donc, na ma tête, na quartier des bonhommes, Batouba Zikaki, donc, explosion Salami, Yanini, président de la République, à ça, Yoka Kiango, au lieu qu'il est directement, Yemtaza convalescent, Yemta Lembi, mais président de la République, à tenir à Téléma. À réconforter batu oyo incendie wane salaki bango problème o ba perdre ba makamu na bango bo tala na le président bo ça vraiment to ko lo bandenge ni président avec obligé à télémater ata télémagité batu ba comprendre mais donc fatigue wana convalescence wana mais akipé yango te a télémi ake ko réconforter batu nazali ko laksa bino na ma image bino mo botala vraiment président boye vraiment na yebité on a tout monde ba makamu so ma be oyo ba télé melake basa elaka esimbaka parce que azali mwana nzambe azali mutu o nzambe a pesiye mission et salama parce que donc vraiment bokonjina ezali te ke kaka ya peuple ezali pe ya nzambe donc a pesiye mission o ya sala a okena tina suka vraiment a permité 8 heures ya vol convalescent donc a quitté a insisté que a réconforté Batou vraiment les alliés et loko moko nanu to monate président boy président na habité ata vraiment lingaka été na kanisi na samotema aux alliés kolinga donc restez connectés sur Club Original, on revient tout de suite. Aussitôt arrivé, le chef d'État, en un bon père de famille, est allé compatir au malheur qui est arrivé aux habitants du quartier des Bonhommes dans la commune de Matete, victimes de l'incendie causé par les mauvaises conditions d'entreposage du carburant la nuit du mercredi. Il faut noter que le président de la République a passé 11 jours en dehors de la République démocratique du Congo. Binomo Bolandi, donc ezali kamoko vraiment présence avec obligé té. Ata les cas qui té mutumoko alingaki vraiment kolobalika moko té parce que ba comprendre que président Vito ya donc fatigué à convalescent mais à tenir akita lusuna des bonhommes akita. Donc na bato bozomona bazali vraiment étonné botala bolingo oyo président de la République yemoko azali nango na peuple na bongo peuple na ndenge nini asa la retourté à part bandoki oyo donc balinga ka donc bazonga ndenge bazalaki ya koyiba donc vraiment chapeau bas na président de la République na biso bana mboka ba congolais to tika distraction président otozui ezali nzambe mutatindeli biso ye
botala donc vraiment esengo wana ezalika na Kisasa te nazolakisa bino ba image ya Lubumbashi kuna na Katanga donc bato bazosepela président kiti awa na Kisasa mais kuna bango bazali ko sepela ndenge président de la République azongi bino moko botala na ba image. C'est l'ambiance à Lubumbashi avec les combattants de l'UDPS. L'arrivée du chef de l'État à Kinshasa. Mais ici nous sommes à Lubumbashi. Ils sont là. C'est compliqué. Non, 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 non. Impeccable. Impeccable. Avec les combattants de l'UDPS. Tout Fachi. Yeah! Mukwantombolo. Fachi be. Mukwantombolo bouge à Lubumbashi. Finalement, Oetolanda, wana ezali Kisasa te, ezali Lubumbashi. Po bomona président de la République ezali mboka nyoso tu ya Congo balingi ye. Bokomona bino moko donc kalate a okende na Équateur, bokomona keyo kozala réservé kuna pona ye. Donc vraiment peuple congolais to komi presque à la fin de l'émission na biso, to komi presque à la fin ya émission na biso, botika distraction. Botika kolanda bandoki o ya Congo, botala kaka donc bozo souhaiter président de la République akufa. Nani yango akoki ko souhaiter président ou bien président de la République akufa ou bien donc ngaku tata torti ninja na ko souhaiter te adaye donc il faut zala kaka poalo baba koneri na yewa to beta ke ba kleboa mais bozo souhaiter vraiment président de la République akufa. Botala ba projet au président de la République akufa mikolo ya to kolakisa bino donc to expliquer bino 145 territoires wana masolo ba kosala ngo soki bato bazo comprendre te masolo nini ko bima na kati ya masolo wana bazali ko comprendre te lo mikolo ya pe to kolakisa bino ba actif minier wana ndenge ba récupérer ba likonda wana ba lobaki wana ba milliards oyo kanamba tekelaki mutu kaka bo ezongi donc peuple congolais botala siko bomonike bino mutu bokomba bazoba bato oyo bandoki ya Congo bandolo ba président de la République akufi président de la République ba opérer à cœur ouvert donc bino siko bozali wapi siko boya siko lobat bozolo ba makamoko penza bozo réfléchir te plus pe batu kaka ba o bazaka na poto bozo mona siko bosuki wapi biso na bino banani bagadi biso ka mututu gadiaka siko bozangi makambo koloba ti siko na yango na buleke boyo ke oyo azonga yone za président de la République te eza robot ti bo fandaka bo mona ba créer ba te za présenter talendenga ndo tamboli za robot président de la République ça kufa peuple congolais to zala focaliser na makambo oyo penza eza na importance to tika distraction président de la République to zwa nzambe mutatinde la bisoye président de la République au bout ya demandane oyo akosala bokomona mboka na biso ko zonga penza na barai mutu akozwa pouvoir oyo kolanda boka nza pete ke pouvoir ke su côté mususu e ko tikala kaka na IDPS po idolo wana ikende kaka yangana lelo penza na betaki sete na ko tika makambo ele kaboite donc vraiment peuple congolais esali pasi na maona motema makambo tuiti kolanda oyo ya président de la République lukuta e bande na suka siko bozali su wapi bosala ba vidéo bolo basu makambo dolo ba donc bozolo ba makambo bozo réfléchir te yangona ngai penza na comprendre que congolais est mo asala kananko congolais est moko asala kananko donc tolingaki jamais te faire passer makambo boyebi ke bato bele bazela analyse à 5 minutes avec ces ngadi yangona to betaki c'était na masolo donc to komi na suka émission biso mais avant to banda ko remercier bato ba landaka biso base vraiment to kotika ka yango jamais tozali ko banda vraiment na nouvelle moko nécrologique pour na koyeb Sabino qui est donc réalisateur na biso et dino image panza sango ya Congo le King à perdaki donc à bungisaki papa lekinaye
avant dina Yolo Nord na kombo ya Pierre Gaucher, donc papa leki ya Dino Image, donc bakokundaye samedi le 19 oyo yepe a on a Paris a kosala pe veiller pe a opanza pe matanga, donc dimanche na tongo batu ba panzani, donc tozali ko senga na bino matanga on a Paris zali boulevard Anatole France na Saint-Denis, donc Mousikate na Stade de France, Mousikate na porte de Paris on a Saint-Denis, donc vraiment bateau barosala na possibilité roya vraiment to assister Dino parce que Dino atika kabatute na lera matanga atika kabatute na mamatanga et on bomona rappel soki muta kufi et Dino sala banzembo bo kansate banzembo ana sala ba pesa ke mbongo amour kaka zala na batu donc vraiment assister mutu na matanga et kotikala vraiment na mutu na d'une façon indélébile bozomona to tcheli bino numéro zo défilé ya Dino bo bengié ata soki bo ya samedi te bo bengié pour vraiment bo présenter ba condoléances bo lo batana ba momoko ko encourager donc vraiment samedi et Dino mage à Kopanza matanga ya papa lekinaye Pierre Gaucher oyo atika kibiso donc vraiment nouvelle wane fallait vraiment to bandango avant nako félicité pe ko pesa batu o balandara biso bambote toko banda ndengi bino moko boyebi donc na honorable Jean Moutala toujours no honorable Jean Moutala na Londres merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi après vraiment Londres tokoya na yebi esika vandarate moko alobelanga petit c'est propre alobelanga za na Monaco donc parce qu'il y a ébenité mais azali vraiment active donc wana penza za petit c'est propre active na kati ya ba réseaux sociaux surtout donc na Messenger na Facebook Céline la patriote donc ya azali mwana mwasi oyo azali ko bundela penza mboka donc azali mutu moko donc azo sala musala ko leka kutu ba journaliste mususu donc yé na réseaux sociaux aza vraiment active donc ma solo nyoso tout o etali fachi o etali UDPS o etali mboka alobela kango donc petit c'est propre na tenir vraiment na encourager yo toyebi vraiment que ozali esika wana ozo sala vraiment mboka ko tikate parce que vraiment nazalaka na sengo na kokota na page non pour natala makambo salaka vraiment na jeter le ba fleur na kati ya 5 minutes avec César Ngadi donc Céline la patriote merci na nyoso to salaka po na mboka na yo donc sikoyo tokei na kati ya Suisse po na ko pesa mbote na Ambro Jenny Suisser azali vraiment moi na mboka et puis azali molandi monene à 5 minutes et puis eloka markanga atika Suisse na ye bobi que Suisse ezali parmi ba mboko na Europe ezali propre ko sakanate Suisse akepenza na est wana na nukutu masolo oyo comité oyo ya état de siège atiki Suisse ake ko passer ba fête ya fin de l'année na kati ya est kuna donc markanga donc vraiment Ambro Jenny Suisser ya ngwana vraiment na tenir vraiment na pesa yo vraiment ba mbote na ona kati émission Olandaka 5 minutes avec César Ngadi merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi uzongi isu na kati ya Londres pona ko pesa mbote na Jano Matundu merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi toujours na kati ya Londres tozali ko pesa mbote na Maria la beauté naturelle merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi toujours na kati ya Londres pona ko pesa Amidou Mustafa donc ba jour à chaque émission azali ko pesa biso 20 livres donc merci vraiment na oyo zali ko sala pona 5 minutes avec César Ngadi Amidou Mustafa donc to yebi vraiment te ndingi to ko remercier donc to tiki Londres to kei na kati ya Belgique pona ko pesa Poutou de Yalola merci na visite na ondengo ya kotala biso en pleine émission participer à une émission Poutou de Yalola merci na nyo surtout sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi to ko ici ko na kati Espagne pona ko pesa Beloti Mavungu merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi to ke ici ko na kati ya Paris to zongia na kati ya Paris pona repesa Chai Mukenge Chai wa balengela mon voisin merci na nyoso tout sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi repesa mbote pe na mama na biso Esther Ngankono merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi to kei sikoyo na kati ya Canada pona repesa mbote na Babi Kisinga
Merci Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi to Keisiko nakati Afrique pour na repesa Babi Lumumba merci Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi to tika toujours nakati Afrique kuna na Benin pour na repesa mbote na petit nanga Jiji Mbele Saolo Jiji Mbele merci Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi tozongi awa nakati à Paris pour na repesa Fifi Philo Faria l'homme à la Mercedes très propre Fifi Philo Faria merci Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi to tikali toujours nakati à France balobi mais ces derniers temps azali nakati Gisasa donc Thomas Mbona merci Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi donc to tikali toujours na kati ya Kisasa to tikali na kati ya Kisasa pona opesa na Port Matadi donc Antosha Lukebakio merci na nyoso to sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi to na kati ya Boma pona opesa Dada Moyo merci na nyoso to sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi to sikoyo na kati ya Kisasa pona opesa Serge Palmi azara cheval entre donc Belgique na awa Serge Palmi merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Tokopesa Wadeni Mulamba donc azali membre actif ya IDPS donc IDPS banda papa donc de père et en fils donc Wadeni Mulamba merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi donc tokozonga awa na kati ya Saint-Denis pona kopesa donc mbote belé na Fali Lukisa merci Nanyo Sotou au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Tokosukisa na Dokotolo Nabiso Jean-Paul Djamba merci Nanyo Sotou au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi donc c'est la fin de ces 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi. Cette émission a été réalisée par Willy Kunda et Edino Image Panza Sangoya Congo. Nous allons donc nous retrouver avec grand plaisir dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bobo Sanate, Kanambe, Arozwa, Masolo, Nambuchu, Penadikos. On doit mettre sur pied et mettre dans un état de droit et une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. C'est vrai,